Tobola maneno toujours suite à Boa. To yebela ki noro mombo na pas akenaki ko mela Boa. Mais to comprends te noro azaine na chanter avant otonga. Mais nyoko nyamuka ki bamasa aki obenda mwa kopo azongi boye tenera mabe. Et comme divagation na boulot. Noko azoko asuko kule betonte. Bota la kutu afandi na ye. Tenera mabe. Ko bamba kutu libanga maratro azoko kate. Bota nomo ba ife pena boweza nango. Yon interpellé ba jeune adego ba yebela. O ba non sucre o ba bière otoyebi ezango kitoko. Mais ça te romela ba bière makasi boye. O so ba yango façade de baby eza kitoko te. Ba vie pe ba yebela. Pour te remarquer que Mikolo comme na onzela mukuse. Comme ka mo elomo elemba esuki nangwana. Mais lo elemba nezana mama na tenera mabe. Eza faux. Yango ba jeune bo meka oyebela. Bo entretenir corps. Pourquoi reza moko? Eh ngaye. Bota la papa al dringue na ye. Eza malamu te. Ekeyo. Oui. Moto. Moto na yo. Pizza moto. Lokona belia na Congo. Pizza moto. Moto na yo. Tobola maneno toujours quand la cadre songi to kota ki na panta nya bushongo toujours pour le loto liebela ki nya bushongo to koma ki esika ba noko ba betara mwa kopo wana eza kopo moko oyo soki mutu ameli yango une semaine ala lipongi botala bino masango ba bengi Boa rezo sala pena divagation mabe botala ba noko nesi ba bae déjà tener ekoti ekomi ya bilobela. Eza malamu te komona ba jeune adego o ba bengi avenir à lobby baba sa donara na bilora boye eza kitoko te toyebi ke baboka mwa cher eza nango mais eza te komela baboka makasi ekauka o so ba yango baby si face eza malamu te botala noko nda pesela ki il en était un problème de vraiment d'influence des relations sexuelles. Ndio. Magana kuletea problème ya influence sexuelle. Sone kunya kabisa nasikia vitu vinachana. Je suis vraiment inhibé de d'autres sens qui nous influencent de d'autres relations sexuelles. Maike iko pombe iko stimulant. Vraiment, il est très similaire, mais pour les organes génitaux, il est tellement très bas stimulant. Ah bon? Ça, Mike, on a pas de courage, on a épique. À propos de moi, je ne peux pas vraiment influencer mes amis de la prendre. Parce que cet alcool nous influence d'être vraiment très bon en relation sexuelle. C'est pour cela, si je parviens à prendre cela, c'est pour vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais si je pourrais me marier, je ne peux pas apprendre ça. Moto, moto na yo, pizza moto, lokona belia na Congo, pizza moto, moto na yo, Nakutana kabisa kuna bulula chupa yako pale bien sana. Salade. Sone kunywa unasikia kae ndugu. C'est tout bien. Est-ce que unaweza kunywa tena na niko nakuona? Sai. Na Nigeria tunavipenda. Na Nigeria? Maya depuis Nigeria mko mnaikunywa. Ule Nigeria kabisa njo pombe iko maki njo iko octopus. Ah bon? Octopus njo maki yiko qualifié octopus njo jina hapo. Est-ce que unaweza niambia avantage gani ushapata mwa iPhone? Bobo. Niambia hata moja hivi nisikie. Kikunya hata 2-3 unalewaka. Juu unapasha kulewa ni avantage juu liuza unajua kingi unapasha leo. Na ma désavantage donc ma inconvénient. Ma désavantage yase ndio danger juu mtu analewa anaanza anguka. Analia gombane. Maki wiko ya trop.
vitu ya mbaya sana. Conseil gani unaweza patia kwa wenzako ba jeune kuhusu boa? Wenzangu ba jeune. Bo. Unaona wenzangu ba jeune, mon frère sisi wambia kinzi na ba désavantages jwa nini? Bakikunywa ngatakuwa wabaya, c'est vrai, batagombana bananguka mais j'aimerais que na bakunywa kwa samie jwa nini? Umesema pia kijana. Nishaona avantage jua nini? Na mimi nakunywaka. Mimi na hapana ile. Hawatakuwa fast. Boa ile shaki na buganaka tu. Ila ndio unalewaka na avantage na pacha wenzangu wa jeune. Wakunywe me wasikunywe sana tu wasileo. Bino moko bomoni noko na peseli raisonnement noko en plein boa. Eza malamu te. Ibongo responsable boy so akoti na masolo, so akoti na bureau bien drink, wana entreprise kwei. Bondi melanga bandeko na ngeza ko kamwa. Ekeyo. Kisasa makamwe.